Mbote na biso avant tokota na milulu il faut tobina muke za bongo te nani alinga bina watomba loboko likolo mokonzi ya mboka tozala mokonzi ya mboka fachi tokobeta mwa krimo wa muke Pomo konza mboka sa nini ayoka nakobwaka ngo nakoloba ngo 3 fois pomo konza mboka sa nini ayoka na respect nyoso na sengi na ba nkumu ya mboka baza kuna na papa kitenge Yesu papa kinke mulumba ba autorité so bazaliawa tokotele makaka 30 secondes pour te boire kalokolo biso so likolo na respect nyoso totele mamuke pardon biso so likolo na kolo bango 3 fois troisième fois biso stopeti makolo na 16 zabongo te zabongo fachi nano anyati te akunyata toyokani 3 fois fachi nano anyati te nano anyatite akunyata nabandela fachi nano anyatite ofana oki moto akinga boa nalongola koti nalongola awa mingi akolobeza te balobi ezali makambo ya verite nazosenga na bino nga naza na pasi kaka moko na motema pasi ezali makambo ezoleka na este o bandeko na biso baza kokufa lokola basoso tozali awa tozo kolia tozo komela toza konyata me bandeko na biso na este bazosala nini mbala nsima tokosenga na mokonzi ya mboka biso nyonso tozwa minduki tokende wapi tokende kosala nini konyata olobi te tokende kosala nini il faut tonyata bango Rwanda mboka muke emonde na biso est-ce que ezalaka tozoke bisape ministre oyo azokoteka mabele kuna na minembwe boyebi ministre oyo ezolo molai toyebi ye lelo eza makambo ya nini soki bakokanga baya kosala nini mais babosa nteke nga yemei na nga za makasi yemei toza ba yemei ya solo na ba yemei ya lokuta oyo nga fachi beton aza yemei ya solo nakosukisaka wana napesi honorable batumo na merci mingi ndenge pense ko invite ngai na ya awa napesi merci mingi kingabwa ebosanaka yo te po eza mabele na yo obotani okoli na kingabwa tobomi na bandeke na kingabwa topeshe na mbisi na ngwele na pesi bino merci tobete na suka fachi nano anyatite majorité populaire ezali électi majorité parlementaire misuna biso nyonso tofongoli yango na parlement boyete élection na biso toza kobatela yango toperda bacombatant ebele na MC mpo na démocratie mutu akoyiba biso ngo azali ya suka ngai ndeko na bino pichu bidingi nazwaki vision lelo na 4h du matin natala na vision président Facha lobi boye ke ngai na osana nga de mandat
Mais nakotikela nani natala boye la vision nanga patriarche qui tenga bien lobi mais kotikela ngo petit na odia tabao batumona nakotikela nani patriarche abimi alobi mais kotikela kaka dia tabao yango wana ba cadre nyonso MC ba militant ba combattant biso nous toujours que c'était pas une république mobimba porte nyonso drapeau à MC. Merci encore.